Jordan, tala baninga. Au moins, ce que les autres font avec le souffle de vie. Tala Mbappé. Mbappé. Tala Mouninga. Vous avez âge moko, hein? Yo souffle na yo ezaka kapona konvuka batnanda ko konvuka balek na ona bayana o. Ba maman ba bota ba Kyliano vraiment ba sala nini. Yo pozaka na talent, hein? Négligence ya papa na yo. Pona mema yo kaka na ba entraînement ya foot. Il faut kaka non fufu e bela alia fufu. So alie fufu te aketika mona na entraînement te. Tala bano yo vraiment ba Kyliano yo. Mbappé. Ero maman na ya vandi, hein? C'est fini, hein? A resservi, hein? Kylian. Tala bano yo. En tout cas, Jordan Sala est fort aux ongles à l'entraînement, hein? Il pose vraiment un talent. Non, yaya non, kozwango bongote. Yo zana ajni, Kylian a ajni. Non, le bakaka que tu avais aussi les talents. Yo na papa na onde négligence plus que tout papa na yo. Ceux qui ba encadrer que bando za moi muki ozo ken obandaki. Bambango kaka so kimi kaka escalier déjà il faut zonga d'abord dans le sport. Mbappé, Kylian, Moanoyo, Nalela est fort. En tout cas, la joie de sa maman. Jordan zonga na foot na aucune église, l'huile. Yo pour mona. Mais il faut être courageux. Aza jeune, hein? Nzambe, songa na zaki mama Kylian maero. Moanoyo. Na mito ba parents na ba simba te. Bon, la prière aussi, hein. Kylian. Azala Camerounais. Ngana mona ke bote na inde vanda na pembo na netima mulu bakananga. Mbappé. Kylian. Moano Somo. Mbappé. Ero maman na ye. Azo donc kuna na Cameroun déjà ba famille na bazo kanga bisaka, ba nyonso bazo ya poto. Na bisio moano ye bon kuna na mboka na baronde ba sepelaka. Mwana bigi si famille mobimba na koko azali kuna so na Cameroun so azaki wapi. Koko pa biki, ba nyonso ba biki famille mobimba ba biki. Nicolas mutu moko vie. En tout cas, Kylian. Monopaza ta mutu.